Elinge sala crash bapesaka parachute nga bapesi nga parasol eza soustraction bomoi bajalo baseki kiekie nga naleli ai yaki wapesa nga chance nadendela ta na mokongo na yo ewe soko yoki babengi nga meredouble yaki susi ekoma omba balarme shako makanisi ekomi mbui susi ekoma kanku ngana kobondela yo sanses yaki ewa na bapale bazongisa chanter ayemba na douceur aoganga te douceur soft wana bakochinga maestro bon akomoyemba na ye mais nga na yebi danser Champa Zwemba n'est bien quand même. Bon, ayemba na ye pas mal. Malgré azo ganga trop, mais malgré azo ganga trop. Ilunga. Ouais. Yinga raboyete avec single audience pas m'a pas fait na ngai Tony Koko que j'ai sali. Mais omoni ba makambo ezoleka na plateau à Tony Koko que j'ai sali en passant. Nga na féliciter Tony Koko na initiative wana pourquoi parce que ba chanteur banda ko travailler les sous-soutés. Ba chanteur na chanteur banda ko travailler les sous-soutés. Et comme il a vendu na palais à bendi ben beauté ba rouge à lèvres oh nga musicien. Mais il faut travailler kingodi ngodi. Il faut ça la musala. Nga faut ba changa na chanteur. Ndeti nani? Bango mo place bazali ba mi pona oya komona kiaza chanteur aponit alukio bolukinga ngana sana nga permanent pourquoi na village to yembaka kuna kuti koyena masekite makamoko yembaka na ba blague wana basala bango na bango pona village to yembaka bato batikela biso village babanda ko yemba. Abonnez-vous massivement sur Congo Winner TV. Merci na confiance et na fidélité, très chers abonnés de Congo Winner Télévision. C'est toujours moi, votre humble serviteur, Miliki de la presse congolaise, autorité morale de tous les chroniqueurs de PS243. Et si vous avez partagé ce qui est aux Bakou, surtout ceux qui n'ont respecté rendez-vous, c'est la gana pour ça Roseka, et c'est la gana Sengo, Wapi, merci de diaspora, nous sommes. N'ayez beaucoup de sibis na banda qu'on a bino sans perdre une seule cola moyebi. À travers votre émission, Tolobi la Nanzela assiste au bino déjà vos préférés, Congo Winner Télévision. Abonnez-vous massivement sur Congo Winner TV. Vous ne serez pas déçus. Ici, c'est l'information, pas des polémiques. Polémiques, il y a une bonne information. Il y a l'Amérique de la presse. Pour biso batutozan à charge information. Mais pour permettre de la page émission Lelo, tout présenter sincère condoléances à notre concert Nadia GB. Oyo autaki ko bungisa papa nae au nom de colonel Gwabinzi papa atika kibiso depuis le 14 février. Donc te présenter sincère condoléances na kombo ya presse en ligne Nadia GB papa ape manakimia asalaki onyo se singa kamutu asala na mokili. Repose-toi en paix notre papa le colonel Gwabinzi soda ya bapete pe manakimia mon colonel. Te présenter pe sincère condoléances na famille Simba et pa kulutu na ngai odilon so na mona poto ya tongo yepe awuti ko bungisa papa nae na kombo ya papa Emma Simba te présenter pe sincère condoléances na famille Simba mon vieux l'infinitif Gilles Vasimba Star Angeli sincère condoléances ve Emma Simba ape manakimia je suis de cœur avec famille Simba Angeli Andei. Merci très chers abonnés, aujourd'hui dans notre plateau je suis avec Maya Singa Lula artiste musicien de Villanova avec qui tous sur la déjà pembe na micro Emiliki de la presse on a profité na pesa mbote mingi na la patronne la Cléopâtre madame Sarah Kabunji moi si Aleki Ngolo na mwendo topesi pe merci mingi na Betty Mwamba Miliki depuis États-Unis, grande sœur chérie ma deuxième maman Yaya Moto, un grand merci à celui qu'on appelle Gisèle Mwamba depuis Londres, Nicole Mwamba j'étais sali ma grande sœur chérie. Un grand merci aussi à celui qu'on appelle PDG Imami Lamvandou, Gianni Mila j'étais sali, Junior Malaïsa où est-il présidentiel, merci pour les soutiens. Alors Montréal surtout zamuno komoko quand il a déjà invité na ngai na plateau na bisoto solo là que je dis bonjour mon frère. Ouais, bonjour Miliki de la presse. Santé. Ouais, santé ça nango normal nangolo nzambe yo mokozo mona kakati. Donc nzamba za nanga mona biso donc tout va bien. Boni basango ya Villanova. Non, basango Villanova za nango normal, za nango pepele album na biso gomme et ça déjà sur les marchés. Ils ont marché bien na ba plateforme nyos to ya téléchargement volume eza déjà wana ba villageois na ba villageoise na ba amoureux ya bonne musique bazo consommer déjà quoi. Gomme eza na combien de titres?
Ouais, volume 1 déjà, ils en ont 10 titres, ils ont déjà consommé. Donc, il volume 2 le 3 mars. C'est la bango bilingue, les sous les couleurs bilingues. Volume 1, 10 titres déjà. Ouais. You yembi combien de vocales? Ouais, on a yembi des vocales, déjà dans volume 1, et bien déjà, vous découvrez déjà Bastar, déjà, on a parce que maestro. Aza leader à Salara Bastar. Déjà dans volume 1, vous aurez déjà Bastar, le rôle à Dieko, le rôle à Mélodie, le rôle à Diglo, le rôle à Mignotte, le rôle à Fisto et Ampagne aussi déjà, Bayoka déjà. Donc Boyoka déjà bango, vous savourez déjà bonne musique. Et tu as le volume des Zoya. Et ce qu'il y a beaucoup de surprise, il y a Bastar. Donc c'est ça quoi. Avant Villanova, Maya Sozalaki. Ouais, avant Villanova, Nazalaki quelque part, et pas venant juste dire que j'ai salué en passant, donc les cas qui ont à travailler dans un mois temps, et puis na monique ce que ça va, na mérité ce qu'on a jusqu'aux forces, il y a encore ce que Villanova quoi. Donc on a tika qui est au solo, li pe na ninga normal, petit na vie na eba solo là, c'était il faut que côté on a ce qu'on a monique ça va. On a kenda pe Villanova na sala pe test nyonso les gars normal ti lelo na zana kati ya village juste dine mom da tinda kyo ki ne Villanova ngana ye to solo li pena to solo li wana vie na nga nga na moni ki na niveau na komeli et singa sko Villanova ye pe ay singa non déjà na moni ki ça va ce que okeye simba na niveau au Komeli. Si je comprends bien, c'est que Villanova est le mouvement na bien le perso Zalaki. Mais Villanova est le nangoti. Eza ya robomba te. Et bon on a to robomba vraiment tayo moko. To robomba ngote. Eza le rôle aux autres nanga question que université et les cas qui est école primaire tout secondaire. Donc yo moko ça déjà na réponse. Villanova eza université. Qu'on a la humanité, et tout ça. Et c'est ce qu'on a à l'université. Et on a boire qui Villanova. Pas présent juste de Noël Mbagné. Bon, il n'est pas présent juste de malheureusement. Il y a un album qui est à part vitrine. Si le album est sous-souté, Babilo to yemba yembe tikala na bastudio le album de maraté mais na minute au tolo belande gomme. L'album du moment. On va gommer donc. Yamonde na Villanova okutaki banani na Villanova ngana kotaki série bango nyonso bazalaki bato bayembaka Kirsis donc obanda na ba 10 match ti na ba bébé buchu donc nakutaki bango nyonso bazalaki wana nakuta bango nyonso tout donc bango nyonso tout nakutaki bango wana après ko sa test nzimbo nini na ko sala test na nouveau mari et puis na mon pépé na combina ki yango mama bisona na bacha Melody nazo yembe la yo na loyembo ezo senga seba nde bayemba yango pour dimension concentration kana yembeli yango ezali na niveau ya ba imete ezo senga seba ange zamba revele ngai na yembela yo pozani mobali ya libala na ngai yoka yango malamu eme oyoka pena ndenge chanteur ayemba na douceur donc chanter n'est pas crier okanga ngati tango na beti boy après na beti mo pepe longolanga pasi lokola mosapi longolaka moto kina mbunzu yango bolingo soki ekei landa yango mbangu po ekozonga te na mopepe ekozonga te na mopepe ekozonga te na mopepe mawana ngai eza ya kobeta lisolo na bato tengo yo po soki otali ndenge nazolela maestro okoyoka mawa pardon ye jojo ye ngonda imene longolanga
siloko na masapi longola kamoto kina mbunzu yango bolingo soki ekei landa yango mango mpe kosonga te na mopepe oyoka ndenge nakei nango oyemba ozontonne chant ozonga na cœur douceur toujours wana Villanova mpo kuna tokangaka te non kuna makambo wana ezalaka te kuna soft wana kochinga maestro les guides Papa Moellon. Après na Villanova, combien d'années déjà? Ouais, 4 ans déjà, na okinde, 5e année na déjà na okinde. Combien de vocales, combien de chansons? Beaucoup découvrir les vocales na Gomme, volume 2. Ndé beaucoup comprendre banzela ni na keini ni na sali. Donc c'est ça. Non, tout est baka déjà 4 à 5 ans, combien de vocales déjà? Non, ils ont nango 2 vocales kaka. Ils ont 2 vocales. Ils ont 2 vocales donc 4 mbele bongo 2 vocales. Mais ezana batu mususu babimara na vocal moko. Akomi pe star. Poni ti Villanova. Ata okosoli kaka ya pamba. Ba yebi yo mokili mobimba. Pokote mususu ko yemba pe na nzembo mobimba, ba peso pe na nzembo mobimba yango ma yemba. Oyembi me ba pe ba yebi yo te. Donc bazo tala yo pété bazo ki pété mais na Villanova bazo ka na kosoli na bafla ba yo ki nga ba comprendre maesi wana maitador l'homme à la vadon ba yebi mbala moko wana kati baleti il suffit ka ovandi na kati balé moi mai wana beta yo oza à l'aise tant ozaki na ndako na pesa yo goût yo sala musique obandaki ko tala nani po lelo koma ozali lo mi artiste musicien tango nazalaki na palais natala bato ebele bastar ebele ndenge kaka ezalaka mais tango nayokaka Pepe Kale esalaka nga bien mais soki nayoka ye abinga mpe na efo nayembaka mpo ndenge mpe ayembelaka etukaka nga na motema epusaka nga mpo miziki nabotama nango na baeglise nayemba deja banini bomwana deja nayembaka mais siko kozwa siko gu wana pena ntango nayoka pere na nga Pepe Kale ebanda osalanga bien si je comprends bien grâce à Pepe Kale comme musicien ouais mais vous avez voix mon côté papa bavana mais c'est ça okoki koyoka gu ya koyemba na moto peut-être bozalaka na evo moko te mais oyoki sentiment wana bino nga pe fona banda oyemba lokola naza peka na voix yango na koma koyemba na Villanova o apporter ni bon na Villanova nga na porter ka voix na nga apporter ka voix na nga na yembeli na nga kaka eloko na porter ka yango wana o nyonso déjà eza na kati ya Villanova nga na eka na voix na nga na yembeli na nga ya Kimayas yango na memi na Villanova po ba villageois na ba villageoise ba découvrir nga ba yoka pina sepelisa bango na moi mélodie na nga quoi donc c'est ça. Alors moi en tant qu'artiste et musicien mais quand on expliquer biso Villanova ya ba bébé Bouchou Villanova ya ba Seda Capo ya Mado que j'ai sali Villanova ya ba Ibrator Yale ya ba Bina Filé na Villanova o bino bozalelo différence ni neza non différence pena eza pena makasité parce que Villanova o wana o ebimisaka bato tangi wana ba star wana oyo tangi wana ezaka quand même Villanova o ebimisi pe ba star o toyo kana minicho lokola ba dieko ba mélodie ba mignotte ba diclo ba fisto ya na psom D mais nous ezaka ba psom vous comprendre mais ce tangi na peut-être okoyoka makambo mususu oyo na D ezate ce qui peut otangi na D okoyoka makambo mususu ezale na ezalaki te nyonso wana ezaka ba maila maestro ba tactique na ba coaching na donc c'est ça. Yo déjà bona Villanova wakuta dia ba frère na yo na kiyumo place au Vandeboy o komi déjà nde maestro azolingela ou ozana non na comité
nga naza na kati ya nzungu baolamba nga mpo maestro asalaka bastar nga nano nakomi star te donc lokola nano nakomi star te donc nano nakomi te maestro aza na kati ya kolamba nga lelo toza na bapatrick Beckham okomprendre na lei du maître omoi place maestro alingaka tokoma yango wana déjà na nzela oyo Patrick Beckham azokendele wana eza banzela oyo maestro alingaka tokoma po ye alingaka omona bana na ye mpena bongo bongo nde donc biso tozoya oza mpe fier na bandeko na yo bazalaki na Villanova vambino ya makasi po soki naza na bango fier te donc eza lokola donc nabima lokola ignorant donc naoyeba te makambo naosala naza fier na bango parce que basalaki mosala kitoko na Villanova na palon batikeli biso tokoti déjà babongisaka non il faut poussière ezala te il faut awa ezala propre biso mpe tolandika lokolo wana ya koyemba mpo bango batikeli biso mosala ya koyemba balobi na Villanova si tu ne travailles pas ozala te faut chanter eza te obendi bote boye nabendi na nga baswaki siko kingodingodi eza te eza na importance te na Villanova ntango ozoya propre boye il faut oya mpe na travail gomme yango ebimi oyoka banzembo asika eza wana lokola baavion comprendre avion elingi esala crash bapesaka parachute nga bapesi nga parasol eza soustraction bomoi bajalo baseki kekeke nga na leli ai yaki oyo opesanga chance natendela ta na mokongo na yo ewe soko yoki babengi nga mere double yaki susi ekoma omba balarme chako makanisi ekomi mbui onsi ekoma kanku oyoka rumba ndenge ezoya rumba tiki donc maestro azaka maestro titre nzembo komono avion tozwi avion tozwi na tabita tozwi avion tozwi tabita mais mon travail oui yo pas mal mon frère maestro bien sûr avion eza na bakere ya bato misusu tabita pe ezali na bakere ya bato misusu mais leader c'est Fabrice maestro maintenant tozwi tabita tozwi avion tozwi Fabrice na katikati où est Villanova ya référence ya Fabrice maestro nalobi miliki de la presse na ebité tant to solo na makambo boye osoki déjà album wana gom oyokaki yango oyokaki bakere siko tango yo zoyoka bagere wana oyo eyembami na album wana na oyo eyembama na batabita okoyebisanga place différence ezali voilà yango nayebi soki omoni maestro ka oyo ayemba na batabiti wana ye mpe ka moto ayembi na album oyo gom choral eza moko mais choral wana moto apesaki briefing ya choral wana eza nani oui na wakamwa nani moto akotiaki bato wana mpo bayemba bakere wana bongo ce n'est pas maestro mais na voilà siko maestro wana ya Villanova na tuyebeki alaki na bastar ne lokola babina file toyebi alaki na bastar ne lokola ba Ibrator yale alaki na bastar lokola ba Patrick Beckham wana siko lelo star ya Villanova c'est qui yango nayebisaki yoki omoni na moma oyo ndenge album oyo ebimi boye bato bana kati ya kodécouvrir bastar ya sika mpo moto asala bango c'est maestro ye mpe ka moto wana kati ya kosala na minute oyo ye mpe ka moto asala na kati ya kosala na minute oyo bato bazoyoka album bakomprendre makambo na aloba bayoki basolo voko ya bastar mpo maestro wana kati ya kobimisa na moma oyo baosepela ndenge boyokaka bango ndenge mpe boyoka biso na album oyo ndenge mpe bazoyoka biso na album oyo ocomprendre moto asalaka bastar yango eza kaka maestro les guides ye mpe ka moto asala bango te ye mpe ka moto asala ye mpe ka moto akontinue kosala donc yango na biso soki omoni moto soki aza na kati ya ebale akowela kopwa mai libanda te biso so na kati ya ebale place basalaka bastar Villanova à part Villanova mouvement de rêve na ezalani non nga mouvement de rêve na ngai à Villanova non nazolo ba vérité la TV non kasi yango nazo yebisa yo otuninga question mouvement de rêve nao mais ça Villanova
parce que ceux qui n'arrivent pas quand on est na koko ya na Villanova te tant ça qui pas président Just Dena obanda ko rêver mouvement Villanova tant ce comme na Villanova mouvement de rêve non souezan te na minute na minute obanga maestro longo te eza makambo banga te omoni Villanova ceux qui olongwe Villanova okokende ko to orchestre mususu te yebisanga musicien na biso oyo yebi tangelanga kombo lelo bato balanda biso yebisanga musicien na biso oyo yebi alongwa Villanova o maestro sala pena star yeyo alongwe Villanova ke akekota orchestre mususu nani tangelanga kombo soko tangelinga kombo ngape na lobi orchestre des rêves nanga po bato balanda biso nayebi ke Fifi Bolili le pétrole du village balanda biso na mikili ba Aminata Bembota est riche maman na gim balanda biso vous comprenez balanda biso na minute venanga Bolivar Mundele yango ye alela albumu gom alela isinga petit nanga nzembo na avion ebike wa mystique obike maestro azaka maestro ngana albivier bo consommer album boza déjà na kati ya OCP donc Villanova mutu alonga na Villanova akina orchestre mususu son atangi kombo na yo pe le mouvement de rêve na mais Archie Niance alongwa ki nalobi boye akemba mo bande na biso nalobi boye omoni Archie Niance ana kati ya Villanova o me yo zo yebate c'est pas bien fini nalobi eza lokola leki alongwe soit ya longwa kepa leki na ye soit leki alongwe na parler na bango akepa ndeko na ye yo koyebisanga nini asa epa ndeko na ye wana eza Villanova ya pena Villanova vous comprenez donc si je comprends bien le loyo pour qu'on ait un peu kolongwa Villanova aucun pas Patrick Beka et ça non maestro loro na lobi boye wana Patrick Beka mazandeko azandeko mais ezate ke o mouvement des rêves non azandeko ceux qui na lobby ke bon papa nandaku tout ça na beti na tour epandeko na ngai mabe ezate na ndenge ya bien obeti tour epandeko na yo ko beta na tour na ndenge ya bien mais na yebisa ki yo na obandela moto azana kati ebale awelela ko poma ili banda te o mignora pamba na yebiso vérité ngana zana kati ebale na ko wela ko poma ili banda te vous comprenez na ko wela ko poma ili banda te lokona nazana kati ebale naza pena pio ya osarana te maître Jospin Lobaki qui dit la loi aibi makambo na loba docteur Marmo le sexologue aibi ba fero aibi ke masana kati ebale maestro azo lamba les guides anakata coaché te boye pepele. Merci très cher abonné de Congo Winner Télévision. Je vous rappelle dans notre plateau, je savais que Maya Singalola, artiste et musicien de Monsieur Fabricaz, maestro Papa Moelon, avec déjà tout sur la PMB, on a profité, on a fait Sambo Teming, on a les boss et gloire ma foi, on a couleur Sainte-Thérèse. Un grand merci aussi à celui qu'on appelle les promoteurs Popol Diakano Luamba, les patrons du collège de Saint-Paul School. J'ai repalon, j'étais sali. Un grand merci aussi à celui qu'on appelle l'international Janice SMW, mais lui c'est mon préféré. Tu peux Simbo Teming, madame la journaliste de Safety Télévision, Laura Bidjimine, clin d'œil à toi. Merci pour tout Laura Bidjimine de moi-même. Un grand merci aussi à celui qu'on appelle Brenda Kouete, belle, vraiment ça bouille long, nani pas comme nani. Merci pour les soutiens, mamie. Alors, Maya Singalo, Toyemba. Ouais, nazo betana no extrait à album Asika. Surtout avion. Ndenge ba le la chawana webi ke ngomoto na vandi na yoki na lobi mukolo azaka mukolo ndenge moko maestro alobaki silence le maître là asko bana mike bavanda ba mikolo babina avion elinge sala crash ba pesa ka parachute nga ba pesa nga parasol eza soustraction ba moy ba jalo ba se ki ngana leli ai yake wapesa nga chance na dendela tana mokongo na yo ewe soko yo ki babengi nga me redouble yaki susi ekoma omba balarme shako makanisi ekomi mbui susi ekoma kanku yaki ewa pona yo musique ekoti mamana ngai maestro
ngana kobondela yo sans cesse yaki ewa ndenge baloba prier sans cesse yaki ewa motema nange eza ndako kofutela te mpona change balocataire ko bazalaka na ndako moko tiliwa oyanga motema eza ya yo e yaki ewa yaya motema nange eza ndako kofutela te mpona change balocataire ko bazalaka na ndako moko tiliwa oyanga motema eza ya yo e yaki ewa yaya ngana kobondela yo sans cesse yaki ewa na bapale bazongisa chanter ayemba na douceur aoganga te douceur soft wana bakochinga maestro wana sikona bimisa babiloko eza na kati na nga wana mamwe bolingwa bebe na ngai ekomisinga chasseur nga nakoti zamba na bomata mwa mboloko isifi moto epela bolingwa bebe elala nzala te sheri pesanga ta bizu nayoka bien Platini Chamberlain pesa double bisou bana mibale na yemba na douceur donc maître Jospin Lubaki a osepela que dit la loi on comprend ba osepela chanter ayemba raboyi oyate ba spebele o vandi na yo ba nini koyemba okokate o ganga non va comprendre na biki ba villageois va sepela chef nanga Francesco Totti chef éternel ba sepela chef Kenye na Mbonda Shomi na Ngweri CG Mbuyulu va comprendre ba sepela na ba soldat na bango ba mona ke musala maestro asala et la kisama chanteur foyer mbara boy album nini bimi nzela mona gom oyo de Jésus tan oyoka. Bon, ngai na minute na zoka gomme. Ti album e bimi pedi. No, album e bima ki nango, oui. Mais nga na minute na zoka gomme. Na zipe na ta ya koyoka album mususu na ndenge mabete. Mikolo to focus na gomme donc toyoka to kotisa ko sala biloko mususu ndenge ezalaka. Po yango nde actualité. Yango nde actualité na minute. Papa Chéri pas bimisa disque ba dimanche. Ouais, Papa Chéri bimisa ki na ye déjà et toyoka ki bazebuka. Abimisaki déjà. Les gens de Pebima qui a kofolo. Ouais, VP abimisaki na yoka ki mbembe. To yoka ki. Fali pour papa bimisaki. Oui. Yoka ki abimisaki. Ba disque ne se bimi na ta ba chammo komoko to zui des temps Hollande papa. Te ngana yebisa yoki na yoka ki mbembe na yoka ki zebuka. Biloko na yoka ki yango wana. Kuna na yoki lokote. Pas fali papa. Ngana na yo kité nazolo babie ki nan na yo kité parce que na zuita ya koyoka te omoni babiloko nazolo baki na yoki eza babiloko na kutana ki nango pa na oh zebuka na oh Papa Chéri otana ngo pa on comprendre mo pa mokonzi mbembe mais ce que babiloko mususu ezaka lokola sina yo kana nga déjà kala peut-être po na yoki pene lokwa sika te lokwa sika o nga na lobiki na yoki eza ba mbembe eza ba zebuka ba biloko sika na yoki yango wana peut-être ba biloko mususu ekozala ya sika mais na ebite ke eza sika parce que peut-être ezo bimaka lokola osi na yokaki ekoko bima peut-être bongo mais peut-être ekozala ya sika yo ndi moto ko apprendre nga ki non eza ya sika on comprendre parce que tango eloko ebimaka sika to yeba ya sika yango ya sika yango talaka gomme bimi kuna monotonie ezati kuna koyoka nzembo na nzembo eza na couleur nango ya na nzoto nango eza na molimo nango eza na image nango wana ki maestro yango wana ezati ke ona yoki nzembo lokola oyo na yoki oyo lokola oyo te kuna na gomme makambo wana ezati oyoka nzembo lokola stoïque miso ezokamwa pourquoi mai nango etangi motema ezokamwa bapote uti wapi ye nazolela ye
Fabrice Mola voiture kimbamba le futi sakatike me moteme me mono yo futi angwelo kote nazoka moye Fabrice Mola o comprendre zembo na zembo ana molimo nango kuno yokaki avion elinge sala crash o comprendre zembo na zembo ana molimo nango na nzoto nango yona yoki garde du cœur te fallait pas c'est nana yokité nana yokité migolo gomme gaga gomme ozo comme c'est la biso bien sûr gomme est-ce que na baba ozo appelle ces obètes papa na yebisa ko oyebike ebimaki le 14 février et tu c'est déjà une semaine déjà na quelques jours lelo ozuto ko na ba papa na yebisa nga na tambola kati ngana tunika si ngona zoloba ngape na kotaka ponga na muntu ba staff na yokaki déjà banzembo na betolo ba avion eza teke ba avion na zoyekela ngona na chombo na ngate na ba stoïque wana eza banzembo na yoki et kota déjà on comprend et kota déjà na ebiki to pesa ngo chance to pesa ngo chance Maya si rancune non non Maya zala ki rancune te ndenge na zabuyi nga nazalaka bien na mutu nyonso azalaka na nga bien na partageaka na mutu apartageaka na nga soki mpe namoni ke yo olingi kozala na nga boye nga mpe na batamika na koin na nga me toza me moral orchestre fallait poupa webi miseni à télé orchestre fait rigoler bien à télé ouais na orchestre fait rigoler na moment onde ba musicien bazawana na yibi bangote na ndenge mabete kalande na yebaka ba Shikito ba Nicodème mais sko na moment na ba chanteur pena na yibi pena na ba chanteur na yibi te mais na yibi ilunga danseur ilunga po wana ye na yibi yemba ba pe chanteur bon akomo yemba na ye mais nga na yibi danseur mais champa zemba n'est bien quand même bon ayemba na ye pas mal papa malgré azo ganga trop mais malgré azo ganga trop ilunga ouais yalinga raboyete avec single audience c'est pas mba fait na ngai Tony Koko que j'ai sali mais omoni ba makambo ezoleka na plateau ya Tony Koko que j'ai sali en passant nga na féliciter Tony Koko na initiative wana pourquoi parce que ba chanteur banda ko travailler les sous-soutés ba chanteur naloba na ba chanteur banda ko travailler les sous-soutés et comme ka vandi na palais bendi ben beauté ba rouge à lèvres oh nga musicien mais il faut travailler ngodi il faut ça la musala vous comprendre pour biso to yebi que nos musiciens avant au benda il faut benda dans notre travail ceux qui chantent ekoli nde obendi baspe mais ba musicien mikolo ba komo benda spe chant bazo benda te ponga kolanda ndenge naza boete nga nyonso eza déjà nyonso eza déjà vous comprendre ilunga na yebiye ko banda awati lui c'est mon frère na yebiye kala vous comprendre ayi makambo na loba Pablo Sinzidi projecteur ba yebi ba faire na loba po bango ba témoin ba to lokola ba petit béar kabeyanga chama ba yebi ba faire ba tueur moko na mochame su ba emechela dollar ba Stone Mukendi les jeunes millionnaires en dollars na kati ya Lubumbashi Mukendi wetu ba yebi ba faire na loba vous comprendre ba yebi ba makambo ilunga la ina danseur mais moi azo bundana na ya comme chanteur donc c'est bon félicitations azam to féliciter yo siko so batindo baton yo fu bationa nani nga fo bachanga na chanteur ndeti nani bango mo place bazali ba mipona oya komona ki aza chanteur aponit alukio bolukinga ngana sana nga permanent pour na village to yembaka kuna kuti koyena masekite makamoko yembaka na ba blague wana basala bango na bango pour na village to yembaka bato batikela biso village babanda ko yemba yango pe biso bato toye belle époque tozo yemba so bato na fambiora okoka fambiora ndena ni Sabina fille fambiora fambi na yebiete il faut na yeba na musicien avant to yemba na yete na yebiete na oyemba na ende so yo yebi nani juste na yebiete bato ke na Messi bato na Messi oyemba
Lionel Messi, chef nanga. Mais wana tozaba na parler moko toyebani ba tactique. Omona teke simate. Poye ngana ibike ye aza likolo. Tango beta boye, ayibike no maestro ngana beta ka boye na tikela ka maestro boye. O comprendre? Toyebani je. Bato libanda pokuna na village fo yemba. Jusqu'au so batse yo pinda na télé boye. Okoyemba. Te na oyemba na ye. Na télé. Na oyemba na ye. Poye ayemba na ye mo bien. Oyebi ka télé boyemba. Na yebi ke ayemba na ye mo bien to oyemba na ye. Boso batse yo nambas. Ah. Osekini papa. Ye bisaye akende ochana no rouge à lèvres makasi. Olobi? Akende ochana no rouge à lèvres makasi. Vous comprenez? Mais na repese conseil à za frère nanga à travailler. Vous comprenez? Makambo ezo komele wana ye sala biso bien te. Po biso to ba chanteur, to ba musicien. Tango mona ndeko na yo azo kweya na libulu au lieu au sekaye PC conseil. Ce que bango bazalaka soko PC conseil boye ya moni lokolo bimi mutu mabe. Vous comprenez? Et là on a resenga na ndeko na ngai à retravailler encore lisusu. Akolisa boulot. Po moni banianso bazoluka wana. Le kele chimanga wanyo. Oyo. Olio ponelanga l'avion dimi ponelanga liwa ya. Ah ouais nzoto ba ko tata. Ebimba nyoka kutu bien. Maitadore na komi kujela lokola krezer babotole muchanga. Na poligona miba. Yoga milelo fifi bolili. Urini noani tunwa. Urini noani tunwa. Docteur Marmon le sexologue. Oki banias, oki ndenge na tambola. Kasi makambo bango baluka yango wana. Mais il faut basala ngonde bien. Parce que soko sala ngo bien, bako betolo maboko. Ke oluka osali loko moko boyo ko kate osala ngo mabe bato bako mo seka, ba seka c'est pas bien. Ngai esala ki nga bien te. Donc à retravailler, à kolisa boulot et osala e bien. Conseil na peseka yango wana. Mbaki bien te. Ngazana grand mouvement kula, le grand mouvement il fallait poupa. Kasi yango nazo lobate, o monisco makambo ba poto betara déjà na stade minene ba sala minene papa ono ko kité. Makambo ezo bebisa biso yango wana. Tango moni ndeko no azo kende na libulu, il faut ko sunga ye. Tango sko yo zolo ba boye ya ko mona lokola kino makambo sala ki wana eza bien, alors que ça bien te, il faut ko lobande. Tendeko malgré ça il faut bongisa boy na boy ngana lobi na ndenga mabete na ebisende abongisa a retravailler ko sala e bien kozala na mouvement otangi wana ezana ngo mabete mais il faut travailler au moni biso lelo toza fier na Villa Nova pona nini nga lelo to travailler na maestro kuzarati ye moko en personne a yembisa bino na ba studio na ba care c'était maestro que ba yemba boy posez voix boy opposé yemba boy o comprendre la formation mais na ba orchestre msusu wana soko landeli ba yembela bango ba kera na ba studio o bango ba ya ko interpréter ka na ba concert soit na ba nini mais ba yembela bango mais ce que maestro apesa biso formation wana lolingi ni noko yemba kera o comprendre donc c'est ça faut boy daka bandeko na biso koloba teke ko beta boy Sko abeti ndenge lobi wana mais na makambo sala wana yo monte no nzembo bien mais sko inspiration na yo kati na yo faut ba découvrir ngo okine na yembia eza na yembi biloko ya maestro okipena ki na respecter yango yembi na biloko ba Jos Diena ozaki na mouvement oyele mo pa maestro mais nga na yembi lo Jos Diena wate na yembi ba plan nga te babanzela yo yokinga banzela mais ceux qui ont le banzela wana oza d'accord na ngai banzela yo moto yo ki olobi keza banzela oui toko kende banzela moko mais eza voix moko te eza pe banias moko te vous comprenez banias wana est-ce que Jos Diena sala yango asala yango te wana ezaki mayas te tira salon autre te bania sauté o ezaki mayas qui m'adore
au faut tout na ba grand prêtre ba sundu bango mutu ba yebi mondo bien na ba sidiki diabe ba sundu bango mutu ba yebi mondo bien na ba sidiki diabe vous comprenez bango mutu ba yebi mondo côté na kendaki on a tout développer maël parce que moi na maël azalaka ceux qui ba coacher ba PC boye pe faut développer et on se communique on a ça na développer maël o maël soazo pe ça tout développer yango mutu ko défendre ezana loko musu ko défendre nga te mongo ka ndé mutu ko défendre nga na savoir nga on comprend pour nous se sentir capable na bi aba coaching on a zoara tout ata ba chelinga nani na oyemba na ye mokili mutu ko juger so j'appelle bien affilié au intégrer groupe na les ados aux après on a ngana sana kati balé siko ba benga ngana ke zokopa mai li ba mbongo ngoyo papa kasi yango nazo biso nga déjà na vivaka bien omoni nga mayas makambo mbongo tokolo bilango tawo eza makambo musique po déjà na vivaka nga bien naza na kati ya balé na kati ya Villa Nova eza balé jamais ba ko benga nga libanda pona ke zokopa mai jamais c'est que soki na sali bongo naza ignorant na yebi makambo na salate ponga mayas nazalaka déjà nzamba sungaka malembe to vivaka na kati ya Villa Nova nga naza na kati ya balé le mayas waza na kati ya kolambanga sko na welani mutuka pale elamba to bundana kana biso déjà mais boyende to yembaka mayas artiste vivara comment artiste vivant ndenge nini ndenge artiste akoki ko vivre na disque zate ba concert mantolo ou comment non artiste a vivre na œuvre na ye artiste a vivre na œuvre na ye toko komisa te ke o na komisa ka matolo non po ba kabela yo il faut sala musala tango sali musala nde bato batali ba moni Joe a travaillé bien a yembi bien moni pe téléphone leli mayas ndeni na sepeli félicitations mais là ta moi mai artiste vivre na œuvre na parce que yo déjà 5 parfums podcast des vocales on peut volume 2 non ebimité dis-nous un peu vivre comment ngana za mayas maitador l'homme fort taka ba benga nga l'homme fort donc nga na muntu mukwabu on comprend ngana za muntu mukwabu donc makambo na loba les jeunes millionnaires sont mukendi ayebi yango bayebi ba makambo na loba aimer chela yebi makambo aimer dollar bayebi ke mayas a vivara na déjà donc nazana kati ya Villa Nova na yembité mais na vivara déjà parce que ndenge to sala ba direct ndenge to yembaka na ba direct wana izana bato ba mona rabiso amoni pe yembi tonton tu chantes bien félicitations mais courage travailler les sous makasi moi ba encouragement ezanga raté nega ezala mais na vivara nanga normal na lobité ke na leki bato te na vivara nanga normal en tant que jeune ndenge jeune star on to azala vivara donc vie normale donc c'est ça quoi Villa Nova diversaire na bineza orchestre ngana mon adversaire te surtout la adversaire te adversaire à la raté pour comme adversaire à mutu il faut au sala makambo o yepe a sala on comprend pour comme adversaire na ye mais ceux qui n'ont sali makambo mutu wana salate comme adversaire na ndeni Lelo à opération Stade des Martyrs orchestre ndeti ya président héritier Watanabe la team wata azala non travailleur à mutu bino président bino azala déjà président mais aye Stade des Martyrs abetango ba pe baye ba yembi ba bini ba pe ba futi bambon na bango Villa Nova toko joa Stade des Martyrs à Villa Nova ka mais ceux qui ont moni ba chebilo na mesa batutuna basokoli maboko te omoni mutu moko welisi kolia zigi na yemunoko est-ce que wana eza problème na biso ya problème na biso te biso to zelande bato nyonso to basokola maboko après to banda ko dame non zigi muno mais ye moko ayebiti ngana kolobani Stade des Martyrs ekoya na temps oyo ebongisamaki parce que mayeso aza na batube oyo ebeta oyo kino soki batie Stade des Martyrs bato bakobina bato bakoyoka barumba talaka moto ayemba batabita moto ayembi baavion
oyebi ba villageois baza partout oyebi yango poni tina lo baboye na yebi ke émission no ko talema partout na yebi ke ba villageois baza partout ya osakana ko tutetina ba fin fond on prend na ba BG na ba Lubumbashi na ba Kananga partout bazali na ba Bandundu ba nini ceux qui le maestro a lancé ka date pas binomo bo mona rara makambo ko lega na martyr wana po bat bayaka bayoka bonne musique bayoka biloko ba sepela nango ba reyoka ngo lisusu live maestro rankine jamais pas vibratoire ya leobi musicien pas vibratoire na yebaka mélodie melo azali pana biso retio atana bina la timo ebina kuna na yebi masana nga dikoko miyembe wana mutu nanga ayebi pe mutu aloba dikoko ayebi nga bien pas juste bien na wana soda soko ye na ngulu ozwa mwelon pas juste bien na ebina pas président juste bien na minute yo mutu azate na minute yo mutu azate pas président Shengenge ebina kuna na yebi mutu te na ndinga mabete ayebi mutu te babina file ebina kuna maso akende pa Beckham nani Petit Beckham Petit Beckham Michel voilà et voilà Michel quartier là kuna ba mbiagate ombagola mystique na maison mère baza ibele ba masana nga akomona bango ekimi na maison mère baza ibele mouvement seda kapo ebina na seda na ebite na ebika seda kapo merci Mayasinga lo bela suka émission merci na to disposer ki poto sur no pembe par rapport ya disque outé ko bima gomme donc il y a toujours déjà ba précision na ngoto aux des infos pour peto yokayo surtout que to se peut se ba fier to yambo sur émission oyo pour to lobela alors to ko penza na suka émission to ça na rubrique poto kabona ou bien bandana na mabanga na yo au PC numéro à contact qui au PC ba jour na bino répétition après to ko ti rubrique émission na biso to kaboni na yo. Ouais, na bandana mabanga po elega moi vite fait. Apesi mbote na maître Jospin Loba qui dit la loi. Aminate Bembota est riche, maman na Gim na Paris. Fifi Boli le pétrole du village. Masalanga Mwanga. Hein? Masalanga Mwanga, les gens les plus suspects na kati ya Paris na PC Mbote, Bolivar Mondele, Docteur Marmon, les sexologues Chimanga Wetu. Na Lubumbashi na PC Stone Mukendi, les jeunes millionnaires et puis na PC Aimé Chela, Aimé Dollar. Na PC Bambote Siko Zali, Bayenyo Stu Balingaranga, Mayas Maitador na PC Bino Bambote numéro de contact nanga, ils a plus 243 999 48 11 61 plus 243 999 48 11 61 wana numéro nanga pona bato balingi ba contacter nga ba ozwanga na WhatsApp et puis ba jour ya répétition ça mardi vendredi ba ya na espace à Marilis esika to toki sara esika pena to lambara ba plan onera ezalaka ba ya ba koyoka ba bonne musique ba koyoka ba nzembo na bango ya sika lokola ba historique lokola ba avion lokola ba son altesse ba koyoka ba générique na bango lokola ba nyongo eloko ekangi mikolo nini boya nyongo ba ya koyoka ba plan na bango nyonso to wana live donc ba kozala ya osepela quoi donc c'est ça quoi. Merci maestro côté ce qu'on a repris pour to kabona na yo Montréal déjà son abiso awapo azara moi question réponse ala ta po après to dende na bisomba moko moi c'est commune préférée na ngai la Njili na lilango mabe Njili na lilango mabe plan préféré Pondu couleur préférée la noir artiste et musicien international préféré Maître Kims. Artiste local préféré c'est trop dire artiste mboka na biso. Artiste mboka na biso maestro Fabricas. Orchestre préféré Zarati Villanova. Joueur international préféré Mbappé. Joueur local préféré Trésor Poutou. Malgré Waché Trésor Poutou. Orchestre des rêves préféré Villanova.
Vous êtes village. Mais Villanova, papa. Vocal préféré. Et artiste nous sont mis 5 ans. Maestro Fabrigas. Bolingo comme metanga matana mo Congo ta. Borwana na ebiso ke jour na yo kango première fois na Sotuka. On a nyango yembi boy. Tant Nathalie boy. Maestro Fabrigas. Merci mon frère, c'est la fin de cette émission. Vraiment, merci Néo disposé tanto sur la nayo. Merci. Ah, ils ont quoi la scoyo? Pessinga malgré tout le cas qui a un moment tamulai mais le loto ziango pa poto le belaka gom. Pour y amener moto salamara mon ami nicho. Avec le chef Francesco Totti, chef éternel bazo sepela na ba Kenya na mbonda ba CG Vumbuyo le don Villanova mobimba d'accord. Asko de zoro na kamba, sumta na kamba, pour ndima kiaza na kamba, faut bimana maya kamba soit ni mabela kamba. Tokuda esko na moyembi. Mema biso na loyemba kutoka bwana. Longolanga pasi lokola mosapie longola kamoto kina mbunzu. Mbunzu. Yango bolingo sokeke tena mopepe. Avion elinge sala crash, bapesaka parachute, nga bapesi nga parasol. Eza soustraction bomoi, bajalou baseki kekeke, nga na leli ay, yaki wapesa nga chance, na dendela tana mo Kongo na yo ewaye. Soko yoki babengi nga mere double yaki, souci koma omba, balarme chako, makanise komi mbui, souci koma kanku. Motema nangezanda kokofutela te pona changer balocataire ko bazala kananda ko mokotiliwa oyanga motema eza yayo yaki ewa ya ngana ko bondela yo sans cesse yaki ewa gomme l'album du maître on va gommer pour kotana ba plate tout y a téléchargement boyo rapina album on a bino vous a déjà recepé la roi donc merci. Merci très chers abonnés de Congo Winner Télévision, c'est la fin de cette émission. Merci na confiance et na fidélité. Merci na bozala ke beli na Champs-Élysées Kolanda. Votre émission Tolobela présentée par moi, votre humble serviteur Miliki de la presse congolaise. Ceux qui vous sepela qui na élément mokola lelo to pesi merci mingi na Dida Lumumba ya zala ki na sima caméra ki na machine na micro zala ki ngai wa bino votre humble serviteur Miliki de la presse. To remercie na nitotika na ni boze beli na lingi bino mingi. Ceux qui sont massi azongi tenga na bien to rekota na mikolezo ya protégez-vous bien on est ensemble. Merci. Abonnez-vous massivement sur Congo Winner TV.